Mbote, Abari, Betwabu, Kiambote Kieno, bonjour, hello, bon dia, poninite, nihao, nabandeko, balandi, baebozan dabiso de partout, baebozwa kabiso na YouTube, na nzela internet, rubrique nabino masolo ya vie, oyo, tango nyonso bozoloba, mama masolo ya vie, biso tolobi masolo ya bomo yoan to moi papa ntilulu nous pepe kuna na France nando yiba songa mbala nanenga mansuela kuna balobi masolo ya bomo masolo ya vie yango na mokoma lelo mbote na bino epai kani bozwami mbote na moni bongo pai na nga Blanchard kuna na Ngwanzu Dadi Jérémy Kalambaye longo na maman Chantal na les trois as nae yi azana bana nemisa to babanda bakombo na bango bandaka na a o lelo toko tanga te nazo compatir makambo bozo kutana ngoko na Ngwanzu toza elongo mbote na bino mbote na papa Justin mbote na Sedu Mwembo mbote na Feli Mwamba mbote na bino nyonso kuna epai kani bozwa mina Ngwanzu toza elongo na bino bandeko balanzi masolo ya vie ya mokoma lelo tomeli bino numéro 1 sika tozongisi matondo mingi na bino baebozo continuer kokomela biso tozaka na mois de septembre tobaki soko comité mbote zate komela biso pozwa mbote na yo balobi na biso na lisolo tobetaki ya grâce ya mama grâce azalaki mama moko mabe po azangaki patience azalaki mama azalaki na motema munene te yende asali kelelo libote panzana posoka zalaki na motema munene par rapport makambo grâce alobeke zemeza ya papa na ye olie na place aloba zemeza ya fiston azalaki mobali no ase dégizara na Naomi mama azalaki motema mukie motema mukuse esali que brutalité wana mama azalaki na yango ndesalaki boma tata ememe na AVC ye peu plus tard que nous kufa Naomi lozo telengana eza choquant mama zui sango a maîtriser kité to ebika ndenge zalaka yanga to ba pena biso basi ndenge tozo tango tozwaka makambo mobali azate mobali abimaki ozui mwa sango o ba mona ki esika boy o ba zongisa ki esika boy mobali tango ko ya ndenge azokota ko meme na brutalité na kolikia eza moko ezaleli ya mabe biso ba maman esenge to bongisana nezaleli wana eteni wana mama za mama supportaka soko supporta comme ma 9 mois mwana na libumu poni nité au supporter balobi na okiba mona ki papa esika boy ba mona ki azana mutentel ba mona ki azesika boy na mwasi moko poni nité au supporter wana ozela o vérifier balobi na chambre neto sola makamunyo soti soki osisi makam na salon liboso abana na kolikia ekozala malamu te po bana na plus tard pe ba okene bandaka libala matondo mingi mbote na bino kuna mama Samba na Afrique du Sud mama Samba lobi mama solo ya vie ola kisabiso pendenge balambaka ola kisabiso pe ba recette tokoya loka masolo ya vie balobi tozana poto apporter en plus na ba momo ya batu na vie quotidienne na batu tokokoma pe ne sikana lokwa na lula mfumbwa na lula pondu no la kisabino balolenge nyonso ya ko kolambela yango mbote no mama Samba elongo na Joël Mukendi pa ibozoni na Afrique du Sud poni nité mbote nande ko molandi lobi kombo na serpent to ebité serpent bazaka kebele oza cobra oza anaconda to ndenge nini mbote na yo na libota na mobima kuna na Afrique du Sud mbote na King Sidia kota kuna na Afrique du Sud bande ko balandi toloba nini masolo ya vie mokona lelo eyedi bino susu lisolo ya sika ya Jack lenge mobali mbinga mobali kitoko Jack azana ye commerce Jack asalaka na ye ba affaire na ye atekaka mituka atekaka bilamba atekaka ba chaussures Jack atekaka nyonso mbote na yo Ahmed Diawara kuna depuis Côte d'Ivoire, toi qui nous suis depuis la Côte d'Ivoire, Robina Bisso, maman Masola à vie. Moi j'écoute un peu les Lingala. Je fais cet effort de t'écouter, je te suis partout, chaque fois quand tu mets tes émissions. Merci à toi Ahmed Diawara depuis la Côte d'Ivoire. Bande ko balandi Jack Azalaka
3 mois 4 mois na Kinshasa 6 mois à l'étranger azalaki na mwasi na ye na bana na ye mibale bavivaka na mwasi na ye baza na bango bien kimia tiaka asalaka baaffaire na ye soki aye na Kinshasa soki mpeza kopa mutuka azwi mutuka na ye bake bateki na sendwe soki mpeza kope na ye bamiya nini donc aza mpenza moto asimbaka cope de partout soki mpo lobi yo baoteka lopango moko boye otie na temps Jack akosala yango ekomaki na un moment Jack ndenge azalaka à l'étranger ndenge asalaka père mois aumeli 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois Jack akomi koyoka yoka ke mwasi ya Jack na nsima ndenge azalaka te abimaka na mutu moko boye mutu yango aza pire via Jack bon Jack atiaka na mutu te soki ali na kine azomona nde makambo yango te bika babilobi ya Kinshasa ndenge ezalaka babilobi ya Kinshasa kandi ezalaka soki otiki mwasi mobali aza na voyage bakoloba nini me basemeki bapela mo rapport ezaka baninga bakamada ya Jack nde bapesaka barapport wana bandeko balandi e Jack fo fongola miso eza na vie na oyo bokopéraka na ye alekaka chaque fois awa tomonaki clarté na mwasi lobo Jack abandi obeta yango 40 toke mobali akipaki na yango tamonaki yango c'est normal bakosela mwasi te makambo ntango ezalaka na kine amona yango te baza en bon terme na mwasi ne baza en bon terme na moninga na ye wana bandeko balandi Jack esika akendaka kuna na voyage na bapays kuna d'Asie kuna na esika akendaka kuna akutani na mwasi moko boye mwasi yango ye pazaka mama poto babeti masolo balingani bandeko balandi Jack abombeli mwana mwasi wana ke aza marié mwana mwasi wana alobi na Jack vérité ke ngai naza na mwana nanga moko mais naza divorcé yebika bino basi batapoto mabala soki pezaka ba contrat soki pe ndenge nini mwana mwasi wana na mobali babotani mwana baboyana c'est pe na Jack talaka mbinga mobali alobi na ye tokoma na biso ensemble Jack abombi bandeko balandi lokola pe Jack azalaki na ezaleli soki awuti Kinshasa amati pe popo akende kota akendaka libendo alataka na maboko asalaka nini alongolaka nayebi te bino bayibobalana yoka au mariage civil au mariage religieux au nzambe pa mona libende na maboko nayebi te libende eza symbole ya bolingo symbole ya fidélité to eza nini mais Jack ezalaki soki amatika avie libende elongo naoyebisa bino mpo toza na bapreuve ebele soki lelo ke na bato oyo basalaka basoin na bahotel baobeta bino lisolo ke balokotaka baalliance ebele na bachambre hotel po bapapa na bamama papa kolongola tie na poche po azwi mwasi moko pa bomba akamoufle kaza marié te akobosana amoni ekoi na kati ya chambre etikali wana bato basalaka basoin ntango bakoya balokoti siko na tuni libende wana eza fidélité eza bolingo to bolingo ezalaka na motema to bolingo ezalaka entre deux personnes oyo ezalaka na kati ya motema yango nde bolingo basymboliza yango na nini wana te parce que motu mosusu akozala na alliance maosala babétise na alliance na ye bandeko balandi Jack alongolaka alliance lokola bien ke etikalaka ayebika nde ezalaka mwasi mpe curiosité bongo inamoni ote na ndoto babague mingi yango esalaki mosapi oyebi kaka ose po simbaka hydroquinone soki olataka babiloko na mingi etikaka mwa elembo Jack akomo continue na mwana mwasi wana basechange banimero whatsapp mwasi wana ndenge ayaye mwasi ayaka ne mpe kaka commerce na mboka yango mwasi anso asombi biloko ake Jack mpe ndenge atikalaka ne 5 mois 6 mois bakomosala batransaction ya mongo sana tini mbongo Jack akangi carton eke poto mwana tini mbongo akangi carton eke poto Jack mpe na kini azovivre kuna mpe azovivre Jack akomi sikoyo na baambition aza komi sikoyo na souci akende poto mais ntango Jack aza na souci akende poto azoka avertir mwasi te ke tosala bapréparatif tokende poto lokola mobali nyonso alingaka bolamu ya foyer na ye bolamu ya bana talaka vie ya Kinshasa bato mosusu aza na baosupporter na bango vie ya Kinshasa te ndeti belle sœur nanga na deji manga ya lobi mama solo avinga Kinshasa na bana pardon nokoka te malamu nakende poto bandeko balandi bino bayiboza na poto wala bape biso véritable poto ti soki covid kaka nde lelo ye esali bino oyo ezosala lelo bongo après nini ekoya bandeko balandi azo préparer poto lokola mobali nyonso ndenge na lobi alukaka bolamu ya foyer moniki na poto kuna nde bozalaka soki na basocial na bino soki ezalaka ndenge nini soki ndenge nini amoni ke akoki vivre na poto Jack abandi kozouer jeu moko ye moko azoyeba te ekomema ye wapi soki aye na Kinshasa aza na mwasi na ye bien asali ndenge ezalaka papa outi voyage
na bana na mibale bakoyamba papa bakozongisa boye baza bien en bon terme. Moi c'est amisana mobile na bongo 3 mois 4 mois na Kinshasa, 4 mois 5 mois na mboka ngokuna epesa kendaka. Ceux qui pas comme na mboka ana moi si ana pesa kazana ba ana période ceux qui azana ba vacances na musala, congé musala, moi ça n'a pas quitté kuna ba vanita musu 2 semaines ici là qui quand le baka polygamie ça permis to bito Jack baneko ezaki exploitation to alinga ki penza bango mibale avant disa bango. Ndiko balandi moi si on a epsi Jack na ebite ce que to sa nini na ko kuna za mobilité la ligne ce que to sa makamba mikanda na ko sa mikanda pour to balana. Mais avant on a il faut to sa mariage civil. Ah Jack atali ba sa mariage civil. Chaka sa balana Kinshasa chaka za officiellement marié asala nyonso basala kana mwasi na yewana bandiko balanzi abala ene boyebi ka betape ezalaka kene na présentation et na prédote mariage civil pile on lit balati sa mwasi na roba pembe zaki pe feta kafu kwa chaka sa kineka mobali wa linga babiloko wana za muta bataminene asala pe mariage kafu bani ko jouer set biso pe tozaka wana na sima pour to landa lisolo Jaka atuni conseil na baninga ayebaki pete ke conseil azotuna nani muninga malamu nani muninga mabe basi décider na mboko bazalaki na ngokuna pays na biba pays d'Asie bakena consul na bango batuna ezalaka ndenge ni zandeni lokwa bozawa bon ezala ngo permis boko sala mariage civil na bino a Jaka sali mariage civil na e ba selfie Android pesa malamu te ba selfie salami bolimbisi ma photo kangami moi ça suis dossier na mariage civil pour moi ça zaki na Canada bandeko balandi nebi ke bato ba Holanda di solo boza na Canada boza na mboko na boyiko tanga kombo na Asie bokomi déjà boyebi de qui je parle bandeko balandi moi ça zaki na Canada dossier ça passe mais ce que dossier peut pas traitant le quoi Jack na pays azaki na ngona pays d'Asie azaki résidente dossier ce que faut pas traitant na ndenge passeport neza na nationalité na congolaise. Il faut pas traiter dossier na Kinshasa na RDC. Ndiko balandi moi c'est pe kuna na Canada azobunda na ba démarche. Moi c'est pas Kinshasa akoma ipe ko sala manzoli nzonzo na e. Mais moi ça sala manzoli nzonzo na ye te po mobali alinga moi si mususu mais moi si pas banek déjà mobulu na ye depuis kala. Mais mobulu ya moi ça zo sala na moninga ya mobali na ye. Ayeba kiteke mobile ni koto buna zali mobile ni alinga mwasi moko boye balani kuna basa mariage civil bazoko envisager akende Canada chaka banda ko beta di solo pa baninga na ye na usala bonso na komina Canada petit wana ko boa kisae bimo baby zaki libala moko chaka ndo sala ka libala mwa profit akende Canada azwa doki na ebite doki ngo bokenda kozwa bosala na oni boliaka ngo to doki ni babi kuna yoka na poto survie ata ozana mwa 10 francs musala moko mukie ozoma mbongo kolia bien bato bakufila kolia na ebite a pondu matembele ndunda netoka ngona ba émission ya basola vie tango nyoso salaka to salaka ba émission na biso boyoka ndenge babelelaka matembele ndunda pondu yango eleki bino bolingi yango te bato balingi survie balingi ka bakende poto cheka bando mona kada Jack da komi komona Canada Wende ko balandi Jack amona ki il faut amema mwasi na yeki Kinshasa na poto na sima ya mukanda ya mwasi wa Canada dossier comme à l'ambassade ya Canada na Kinshasa te nebi que je crois ambassade à Canada na Kinshasa la raté mais bazana bureau mobimba ba traiter ba dossier ou taraso je crois pays ni soki Kenya soki wapi mais pe ba traiter ba dossier avec lui et qui y a wa pas traiter dossier bon Jack na ebité to benga ngonini adresse o ezalaki na kati ba dossier na adresse ya domicile na e bande ko balandi to benga ngo erreur to benga ngo kindoki to benga ngo nini ambassade kandenge ezalaka Jack azalaki na mboka ni kuna kotazalaka na Asie tongo moko boye madame Jack avanda boye ba beta na porte aka fungoli porte ba yambia nous sommes de l'ambassade du Canada tout ceci tout le monsieur Intel non monsieur Intel aza en voyage il y a un problème bandeko balandi
non toza ndeka na lobby baza bata ambassade toye pour la dossier na e boye na boye fallait toyeba avivaka ndenge nini parce que boye aza marié tout ça moi sabi nini abali marié na nani akabimi bika biso basi moi ça na mutu échauffé akabimi si bana ake avant isuku to batute acha bomba photo botala na balana to balana tala ba cérémonie nyonso ndeko balandi Jacques a évité ma rembourser de Canada Kinshasa. Moi ce peu à Canada prévenant qui était que na sina tindi dossier boye kuna kitana Kinshasa et Hollande na dossier wana ba surprendre ndeko balandi bato ambassade Borosani ba suka note que côté to kei mutoto putu batini son adresse Paza marié na madame Intel na Canada, paza marié na madame Intel na Kinshasa. Bato bazongi basali rapport na bango. Rapport zongi na ambassade kuna na Canada kuna. Pa bengisi mwasi kuna na ambassade na bango. Mais moto yo tindaki tout ça. Wana mwasi Kinshasa abengi mobali pété avandi. Poye pa ebaki makamuni nazo salabi amunengo pena bonde bara na oya sala na sima mobali. Mobali pele kwa sadi kuna to sala na kama makambo. Ndeko balandi ilenge mobali Jack ezalaki mwa ya mbotama na e avanda kaka boye. Na tongo baninga babengi ye ba souhaiter ba bon anniversaire. Jack avanda kaka boye na tongo wana. Ayebi na ete ayebi kaka kozela coup de fil ya mama Kinshasa, kozela coup de fil ya mama Canada ndenge ezala ka bandeko balandi. Po bangwana nde ba motema na ye. Mais Jack azaki pe na bolingo na mwasi na Canada. Je ne sais pas na niveau ni na linga ke de commissaire to nga bengisa mwasi na Kinshasa aboya ye to ndenge ni benga zela ba mikanda to yebite bandeko balandi. Mais mwana mobali alobi ye asalaki yango pona survie ya famille na Kinshasa, alingaka protéger famille na Kinshasa. Bandeko balandi Chaka vanda kaka boy téléphone sonné. Papa na ya bengi, mon fils, bon anniversaire, bon yo et ça va. Abi toyambi moi sino awana ndaku na mutuka na ndeni moi sina yo alobi abomi libala abomi libala na raison ni moi so belingo lisusu te bata ambassade ya Canada bayaki pa na bino na ndaku balobi oza marié na fille moko aza na Canada yango na mwasi alobi alingi libala lisusu te ayeli biso alliance na ye atikeli biso na likolo ya mesa akaboli biloko ya ndako aye kozongisa oyo nyonso ezalaki ya yo aye kotika totuni ye tosololi na ye tobondeli ye tolobi na ye aboyi koyoka bandeko balandi esali pasi na motema lisolo nazobeta nazalaki présente mokolo yango esika yango ndeko balandi mwa mobali apesi na telefone yoka nanu e papa apesanga nanu petit frère pa expliquer likambo yango ndeko balandi ngo mpe na mituni eza nini yango oyo asali lelo mokolo anniversaire moninga bien aye kotika biloko ya libala aye kozongisa alongola bandi na kolongola alliance tana bina bino ezaka libende o servant na on eloko te aye alongoli yango a déposer likolo ya mesa aye na valise na bilamba aye kotika lobi alingi lisusu libala te tosala koboni mobali na voyage bomoya bayindo bomoya ba couple mwana mwasi nde na lobi amonaki yango bon débarras po na ye a vivre bolingone oyo abakomi ko entretenir na mutu moko boye aza moteki monene mituka kuna na sendwe ya monaki ke na vie na ye kuna epe azolinga kende aza mosa liboso te aza 4e femme bandiko balandi
pour que Koki téléphone est sonné international Canada. Moi ça Canada bandine, je suis désolé. Dans un dossier, toi tu savais que tu étais marié, Talakutu, Batambassade Baouti Panabino, ils ont trouvé ceci. Toi et moi c'est fini, oui. Bandeko balandi des déceptions à mon col. Tu t'imagines ça mon anniversaire. Baboya yo pe basigné semi balé bandeko balandi. Moi la mobali. Bien que courageux, mais déception bongo à quoi quitter. Baboye de partout. Canada boye, Kinshasa boye. Le cas on est déjà qu'on préparer retourner dans Kinshasa à Sadika que fort. Le lendemain à Bengi, il est moi à Kinshasa, ba me koso moi Kinshasa bi je suis catégorique na lingité bona. Moi mobali 2 semaines après à quitter Kinshasa, aye à côté moi c'est à déménager. À Luki baninga a bêté les bango di solo, a kepa pasteur na bango eska bandeko sambela, a expliqué pasteur na bango réalité ya histoire ango vérité nango pasteur ba bengi 6 mois si aye on sa bandiko loba na boy di bala lingi di bala te pour bala zo ki alliance au moins c'est expliqué par parents na aye nango bandiko bolandi mobala afukami ya 5 mois si par dazong salance mo sabi jamais na kozong salance le boko nanga kende ko sala vie na yo moko bandiko balandi moi sabomi libala pasteur na ye alobi nyonso kwa ekoloba moi salobi kinia na lingité mobali azongi eska banda ko vanda nda covid moi sakineska msuko futela abani komene ba enquête pa yebaka moi sando aba kombe ko vanda wapi zeka na limité azoluka kaka yeba moi sazo vanda wapi ba ko l'accès qu'avant que sikabo Nicolango a décidé ki akende kokutana na moi songe sikavandaka azumutuka akiti na avenue ndenge azokota na avenue wana amoni mutuka mo ezoya jipe mo ezoya jipe ngelekie et partant ane makolo akomi na porte sikango tant il y avait comme un jeep wana pe côté na lopango wango tant ma côté abeti porte sentinelle ko fona zo ke tele planning atakaka habiter les autres parce que na zana yaki na zana posa to solo la papa sentinelle bengi maman kingandi bazo luka ya termine porte moninga na yo wana bandeko moninga na habiter baninga ya mboko yo ozana posa o récupérer moi ça moninga poso tanga mafuta pour ces gens basi misato comment ko récupérer moi ça moninga comme 4e femme na yo bandeko balandi na yo pe moi si na habiter ça ka lokoso mbongo to nini de c'est like oboya oya yo posanga ke lokote o kabelo zalaki nango o batalon dame na bino zalaki nango o basaki modèle sika nyoso zalaki nango mondimo ke comme 4e femme ya mutu moko boye ya moninga mobali na babimi couple bimi jaka kolobani alobani aseka qui pardonne l'église moi ça lingité abondeli moi c'est ba téléphone ba texto moi ça lingité est-ce qu'on peut vivre en live il se doit bandeko betela ye que moi sinon tournaka na moninga na yo na pire rivière na yo ndiko balandi biso basi ce qui te commis en considération te ce qui te commis peut sa poids wana te et que ça la passe pour la société to le baki na bino moi sine mtabotaka moi sindaza maman moi sindaza mokili mais moi ça mokili azo se comporter salité azo mitambu sa mabe makasi chaka salani atali bana le kwa bana bazaki na bango mike bana babimi papa mama kangi bana bake yemba papa te babi mutemakasi akangi yo osani mutambongo alekio na makasi mutambongo boteli Jack mwasi Jack mawa azangi dikamba ko sala azangi loka koloba batalani
moi satali abaluki ki kotana ndako Jack abimi azongi bandeko balandi pasi na motema Jack alobi ngai mosi na ngai nalingaki makasi mwasi ya Canada c'est vrai nalingaki mais zaki na souci nazwa doki bandeko balandi doki bomeli Jack libala abi zaki na souci nazwa doki nazwa mukanda po na bengisa mwasi na ngai Kinshasa na bana na ngai ba ko vivre na Canada Jack lokola mobali nyonso lokwa zaki na commerçant abundani na ba déception na ye abundani na ba déception na ye entre temps au Canada relation pe sila ba benga na rasute ba komana ka lisusu te bandeko balandi nakati ya lisolo oyo tango Jack a vivre na fille wana na mboko na bi ya Asie baninga ya Jack basepela ka pe na libala wana te baninga ya Jack basepela pe na libala wana te pour la mboka nezalaka bo bayebeke soko zimwa sa poto po eza bongo bavina bango eza bongo basi yo bautaka poto baya kosalaka ba bêtise kuna donc moto na moto za na mwa mama na ye soko Jack azwaka mama te azwaka mwa jeune to bani ça va jeune fille pose avec dans les 40 ans balobi te fala libala ne kufa donc bango déjà au départ tant Jack asalaka mariage civil batindelaka mwasi ya Jack ya Kinshasa ba photo ben moi c'est moi na wana abaneka ako gérer pour payer baki que na part na ye azaki na eloko nomso abaneka ko sala bango ba bengi ba moi c'est na Canada ba ebisa ke sala attention pour Jack ninga zana zalaka marié moi c'est entend asangisi nyonso baninga o kontra baninga tomelana na bango moi Jujan tomelana na bango moi bailaise au kanti bango baninga malamu nzoka baninga mabe ba trahir Jack de part et d'autre na lelo Jack alobi pour espoir ya Canada za susute awa libala esili kukufa Jack alobi na salani bandeko balandi baboyi kopesanga bana bazana ba procès bakeko samba pour na divorce baluka ki ba famille evanda bavanisi ba famille bameki ko bongisa libala meloko ya mwasi déjà kakendaki déjà na ndako mususu akezela libala ya 4e bureau isimbaki te lelo Jack na mwasi wana baza na parc pour na divorce batala ndenge nini Jack alibesa pour ça récupérer bana na ye ya lingi ya boko la bana bandeko balandi na mituni bano bazana na mikie est-ce que l'état kopesa Jack bana na ye Jack abi souci na eza ya mwana ako sepela te bana na ye babota me pa mwasi ya ndumba pour mwasi na ye aza ndumba mosa baneko kosa ye tout au long ya vie na bango ndenge ya kendaka voyage mosa tikala ko tourner na libanda est-ce que a tourner car na mobali wana na moninga ya Jack to salaka na ye ba vie na ye wana pour moi ça moi ça pembe biba ça pembe ke bana trop d'éclairage azongo le kwa lokola azongala amonika ka yende mutu azomema vie na maboko bande ko balandi na kati ya procès balobi na Jack ndimo za bo bana bazamiki bana fo batika le pa ya mama Jack aleli akosala ko boni pokuna na ebite leta ninga kataka makambu mwasi asambi na ndenge na ye mobali pasami na ndenge le fait que rabiso awa leta na biso andimaka polygamie te papesi raison pas mwasi Jack asalaki mobulu Jack kuta zo bomba mobulu ya mwasi ke botala mwasi makambo salinga lokola au départ azaki na preuve te que mwasi wana effectivement abimana mibani mususu to abimana moninga na ye lokola azaki na preuve te bandiko balandi ba condamner Jack na lelo babotoli Jack bana baza epa ya mwasi wana ndiko balandi na ebite biso basi tozodo bakaka basi tango noso tozodo babasi po nini nalobi mwasi ndaza mama
nyonso moto azalaka na mokili komona mibali oyo tozobala lelo bazouta kaka na mwasi siko soki mwasi ozotambwisa bomoino malamu te lelo tokokondane Jack moto abebisi vi na ye Jack alingaki basi mibale oyo ememi ye na badivorce oyo wana me mwasi oyo wana mpe na nsima mobali ne Jack bandaki kosalaki ndumba miso eza mwasi. Bonne interrogation bandeko balandi boloba Jack azwi c'est bien bon mais mwasi wana soki Jack akontinue kozala na ye alingaka boya Jack pour le quoi déjà comme une ambition mosusu le quoi alingaki déjà patron to ndenge nini bandeko balandi nazongisi merci na réalisateur na biso héros dans l'ombre beaucoup yeba ene mikolo zali koya merci beaucoup na tango no sopesa biso tango to salaka rubrique na biso masolo la vie merci na bino nyonso baye bozolanda biso na bi masolo na bino ezano na kati ya répertoire tokobeta yango masolo eza mingi tozoya kopesa toli na ba couple tozoya kopesa ba toli na mabota bandiko balandi mobali so ngoza mwasi na mususu ngana kopesa conseil so na mwasi na liboso na yebike bino bato bozana na ba religion na christianisme ba christianiser eza difficile pour ondima mwasi na mobali na zo mwasi mususu mais eza likambo lisolo soki pe omoni ke okozwa na mwasi mususu te eza nango pe na tina te kokendaka kotambolaka par-ci par-là pour que ne quoi accumuler milimo ebele ozoya nango na ndako eza pe malamu te bandeko balandi bo continuer kokomela biso tolobi bayo bazokoma nde tozopesa bango mbote na yo tata Samasama esika ozali na États-Unis po nini te tata nanga Musau elongo na libota mobimba na bana biso kuna epa ozali na France mbote na bino bokomela biso na plus 243 97 90 13 275 plus 243 97 90 13 275 to bokomeli biso na YouTube to bokomeli biso na numéro ya Moindo télévision au tango nyonso bolandaka biso nakolikia mpona masolo ya lelo Jack alobi babotoli ebana asala koboni l'état petit raison na mwasi bandeko balandi bino bolobi nini po toyebisa Jack tokutani na numéro mosusu na mbala ya nsima ciao.